Président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini azaki na posa mona ba parents na nga netaki na ba parents na nga azaki na cancer na nga azana posa abalanga ya solo bon papa la lobeza nanu merci nanu na ndenge bovandisinga na kiti na bino ka ndenge maluvanga lobi posa na nga mpe ezaka bongo naza aventure te soki nazalaka aventure me nakotaki nalingi nakota na fenêtre me lokola eza makambo serie nde nandimi nakota na porte naye kosenga bino loboko ya mwana bino maluvanga. Mais lovandi na ye déjà moi mikolo oyebi ye bien. Bon papa nayebi epe na bien na temps oyo tu navandi na ye ere tu nabengaka ye ayaka baposa nanga tu oyo naza nango besoin maluvanga azosala yango. Papa, koyeba nozoloba ki oyebi bien bosena combien de temps déjà? Merci maman pour la question. Na 2 semaines oyo tovandi na ye. 2 semaines? Papa, bosala nano ta 3 mois. Ata 5 mois losala nano nsima nango ozongo ya oyebi. Bon papa, eza nango grave te. Nayebi ye très bien. Naza mo natangi ba classe na ndenge nalandeli mwa mike makambo te mike namoni ça va. Ça va, ça va. Bon, ça va pena, ça va. On va bien ndako no. Maman, naza avancer te. Sona yebo na étudier déjà. Papa na yo te. Tozo tuna pour to eviti. Te, eza nango problème te. Eza un problème te. Bon, ça va. Likambote mutu mususu pe akozala. Bon, mbadi mutu achangeaka mwashi. Nalubi te ke yazali mami. Mais la fin de tutamba oyeba. Nazoluba te ye. Okukuta na mwasi mususu azali na muburu ye mibadi ya usaka na tapuna kate mibadi ezali ndikuna ya kamata. Mais umona bosiko yo kubala ye ozisi kuna sima. Yango nazolinga mwasi soko mubadi alinga bala ifo mubadi wana azwa ta ya kuyiba ye bien. Na lubite ye azali ndengwana. Isenga ka uyeba mwasi na yo. Ndenge yo monelo vandi na ye na 2 semaines. Ça va na dibala. Te papa, ezapena ça va. OK, ça va. Dikamute ko lobi ça va. Biso tokuzela yo mukolo kuya na famille na yo. Po lelo yetu mona yo kaka. Mukolo kuya na famille de to yiba ndenge to sala ukamate yo kene. Na pe naza na famille na maman, naza na petite sœur, na pe na mwana moko ou na bote d'avant. Margina mwasi matata. Papa mwana onda linginga. Naza na mama ye abokola. Oui, mwana ona sona kekuna ndenga linginga. Abinga mama maluvanga tuka franchement na sepela no makasi. Lela ke baleka ye bagato babilo. Franchement mwana na soko fanya nda kumoko en tout cas na bokola kitoko. En plus fanda caractère na éducation bino pesa ngafana. Mwana mwasi tombali. Mwana mwasi. Eh, asa déjà na 13 ans. Asa na 12 ans. 12 ans. Azo bizali na yo. Oui, donc éduquer c'est l'éducation bino éduquer ngai. Non, vous avez raison. Moi, wana shobu comme ndako moko. Il faut éduquer vraiment. Alanda éducation na de bino bizarre na yo. Ndenge yo zalaka. Non zalaka. Alanda éducation o biso to pesa yo. Oui. Opesi ye yango. Hein? Opesi ye yango donc azonga ndako. Enfant, azali mbuli ya bali. Azali on a respecter ba parents na surtout nga maman il faut respecter donc le wana makambo na bino. Na kokoso te soki to na kena maluvanga epa ba mama po na nga naza epa nanga. Mais moi naza epa kokone epa mama nanga. Soki na kene kuna degré maluvanga ate akamwana wana. Oui. Ngo ipousse nga kaka na sala makambo bango. Na bala maluvanga. En plus chérie le baki caractère moi na wanga ndenge moko. Voilà moi ça descend toujours. Ke caractère na yena ngado. Oui, a mérité maman ko wanga po na bakisa il susu ko ezanga ki ba éducation musi ya bien. Yango chérie préféré ki azo mo soko wanga po na papa. So moni mutandimi déjà ko ya ko mona ba parents moi si. C'est que ça donne confiance moi si. Merci. Vous compliqué. Vous êtes compliqué. Bon papa. Nous bien on a quand même été naïsé. Merci papa. Je garde espoir qu'un jour la souffrance de Congo va diminuer. Mais ça là est sadé, mais comment veux-tu que le pays soit émergent? Ben je n'ai belé, ben t'es qu'il a cité à cause de manque d'argent. Mais sous Soumaïe les...
Comment on dit? Capos exact. Pour une idée. Mon va au Benanga. Tu kanginga. Comme on a dit d'accord. La place au Benanga. Nga na okende. Parce que nous continuons à faire nous continuer à poser notre coupe. Famille na ngeza nga bakamana nga bazanga nga. Libalo pour bana posa nga na buba zanga. Bonne chance. Soumayele et belé mais coca kotanga et salité. On vous a voté pour Boloba paix et le côté. Bomba ma belle vérité pour lélé. La sali kobanga moutou. Yaka. Ndé du fi. Là. Bien, yaka kabala moko. Nganga kabule yo sumi. Siko nini? Obenga nazola kama papa. Natamba makolo muti kuna. Oh. Sois soumise. Ah, toke pas. Soumise yango le kabulu ataka yango. Maman. Maman. Tu vas dans le biso là biso. Na lubia. Bon, yo uzongeli biso lubi. Na bimi na kuti yo. Na tuna mama na nezeli na siambe maruva. Ilo uzongeli ya mama lubi uyibisi yete. Biso tuyebi uzana ndaku na uya libala. Bo sikoyo uzongeli nini mama yibisi ngai uzongeli na mbanganje na yo. Uzongeli nini hapo? Na bomi libala. Ah! Usaluba ngo perde tu contribute dikamu ya malunga. Libala ngo bomedi nini mama? Kasikoyo. Bomedi libala nini? Akanya na mbali musu na kati ndako. Yonga mo no mibimeli. Zambi ngana buta to na lokota iloko mo bipa yanganga. Nini papa? Mama, ulubi yango pina kimia nyoso lubi akangeka na mubadi yangwana na bumi dibala na ye. Ukuyoka te sonite. Do ata kilote. Elo na sonisa mtakanga na mubadi. Ukuvanda wote. Ndelfi. Biloko na yaya kina ngo tiango dibanda. Awa place ezate biso to ba para zoba te. Toba para zoba te. Awa ozo pe kola so zoba. Libala ngamo na bomi. Akanya na mubali musuna kata ndaku na ya. Abengani ngai te. Ngamo na bitenga moko na bimana kena ngapona zaki pena kaka na sengi ko fefe. Sika la mesala ko sa buzoba na ngai. Awa pe to boyi. O izenda ko para ngusa mo. Bapara baboyi. Awa pe. Na lubia. Ibima siko. Ngina za pesa okende papa obela. Eno ko tata ngamo te. Ndumba na biso yo kisaka soni. Ngamo no sala mtu osala ngo. Baba yo tu sepeli tu lubi mwana zo dibala. Tanda kuvanda na kimia nenga zo dibala. Na dibala ngo bake kukanga yo disusu. Ezela salamina eba kiteke sama. Bona beka osoma 20. Ya toki 14. Na kutombola oyo na kiti sedi yo. Ukende te. Bon, uzo pesa ngambo na bumi dibala. Pesa ya mutu azu bumi dibala uzo bamba ngango. Ya biloko na yo kendi place. Te bima kendi. Boniko, to bangi ope mingi. To bangi o mingi, biso to bota to bota biso bima. Bima. Na wetu ko za para mo kwa bino. Biso ko to na mwana modelo maluva bima. Fallait panza mabuta ba para. Il fallait to bota mwana. To bota mwana modelo. Na mama ko ngana fox de pusko tito. Tu lubi bima na maboko na yote bima na makolo na yo. Na fox peta. Uzo samba. Papa na njoto te bikanga. Bima ko sima ite papa tika. Na njoto kuti pona pepo ba zero e comme na ngo amayi ba njoto na biso. Na perdre makasi. Mbele jawa. Tika ya bima kende bima na yo. Tika wala nete wala na vote na pesa na bima na te po bosanga pe lote po de bokoli. Kende. Bobosa na nga pe bobosa na nga ne bilo benga ninga. Na la parente. Okutanga na nzelo benginga na manke o. To bengo te. Na lobi deja. Soni te soni na nga mo ya bino. Maluva to. Kubuki ya sopa. Libadi na yandi basali da kapo diwan. Poti wanu zo tutaka. Poti zo tutaka. Libadi na yandi baba. Yo bumaka mabala tourner bumwa na fanga na zo yo. Oyoka lisolo. Mwana bitu zo yo. Nande fula tuna utaka pano. Adobe fula tuna ngai. Atu yobi na kulandira makamna yobia. Na kulandira ngobia. Soko izaka maka. Zela. Tata ngamisuma be. Talu net. Ngobalo. Moni soki papa na mama bazoki idée ya koya na yo kopesa biso. Boya maboka basela nzambe po bayebi nzambe nini biso to sambelaka.
c'est pas pour rien babungi nzela te omona te bible so bala biso mwana oya bible oya bunga kanzela abungi nzela ke ya salaki na nyonso motema ne sengela ki kosala ba dépense asalaki asaka na mbonga papa na mais un jour avant de résoudre que non papa na ngazali azonga na makola papa na ya boya kita ya mbaki ndeti yo ba parents na yo ba ye na maboko na biso toko boya yo te toko yamba yo église yambaka catégorie nyonso ya moto yeya uza mwasi kitoko na kotana yo boy et puis ça ne loko nzambi kati na yo pona ni ozo négliger ngo mama na maluvanga ozo mona mokili na biso tozala ngo o ekoleka nyonso ekoleka eza pamba na miso na nzambi muto ayebinde Yesu Masiya ya Nazareth nzambe na biso likolo ine mutoko zo bomo ya seko na seko ozo ndanga mama maluvanga faut ko sela nzambe elenge faut sepa na bolengo no kati na nkolo na ko ndama mokili tende ko na ngai. Eh papa, nazo kita osolani na bututé na ba kitongo etana. To so tan osolani, faut tout talisa vraiment bien malo ensemble ndenge zali. Et puis faut que l'équipe mo bando travail. Nga mona pole là. Maluvanga. Papa. Naza toujours na esengo ya okomisa nzambe soki nazumpa ya nanda. Soki lelo komaki awa parce que Dieu dans le ciel avait déjà programmé cette rencontre. Amen. Et ma Bible me dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Amen. Quand nous avions entendu parler de toi, et tant de personnes de forte intensité spirituelle, on n'a pas voulu te laisser. Tobaï que non, cette histoire, nous devons nous en approprier. Les Cambo, bien sûr, comme ils sont pas mais bateau, vous allez plus concernés, il faut bisotos à concerner les Cambo. Vraiment, parce que la maman a presque tout dit. Mais ma Cambo n'y son maman lobby. S'il te plaît, il faut mettre ça en pratique. Ce sont des paroles vivantes. Ce sont des paroles qui vont faire de toi demain une femme. Mon Dieu, maman pasteur Azaboué, c'est parce qu'elle est dans la prière, elle s'y met correctement dans la prière. Donc je voudrais que toi aussi tu puisses la copier. N'est-ce pas maman? Oui. Mon papa, on a vu que ma bonne sur ma bonne était tout ça, tout ça, et l'autre côté, la c'est la moïe. Donc il est tellement comme la moïe belle, mais ça me calme plutôt de la grâce ensemble. Pourquoi il faut saluer Awa? Pour nous prier ensemble. Pour ça, nous sommes ensemble. Équipe la bien en côté sur un protocole. Il faut servir Nzambe. Oui. Merci beaucoup. Merci. Papa nangai mosali ya nzambe tentation ezwi wapi papa tentation ezwi wapi mosali na nzambe maluvanga mwana nga nazwi na encadré eloko ndenge kosala nga boye mona ndefu na ngai po bona kosomokisa ngai no nzambe na ngai
ngai mpona nini libaku monene boye vraimen nayambi yo na ndako na ngai dadi tika ngai dadi nzambe alimisa ngai vraimen dadi nosala mabe non Blessing, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est rempli. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman. S'il te plaît. Ce sont des enfants. avutima nini abosela nzambe ozoteya bato na eglise vraiment avutima ndeni nekoyokango ya modelo abima kasi akende na butu akende na mona ye te Soumayele ebele makoka kotanga esalite. On vous a voté pour boloba pe et le côté. Bomba mabe vérité pour lele. Nazali ko banga mutute na yenda ko. Delphi. Delphi biso to botate. Bon, to bota mais moi na moko. Moi na izali ile. Izali maluva ngate. Yo yebi ba yebisaka biso ndenga to bianga na maluva ngawa akenda ufande pa ya pasteur Eric. Mubadi ya mama blessing. Akamata tukutana na Eric tusolola lubi akamata mwana aka sali yanga vraiment mwana vande pa na yo. Tumona kama mabete. Nzuka tusalaki red. Dibala Eric kufika. Nikolo ya maluvanga. Mama ukamwana nukutu te. Tunana nusiko yikuferi ndenge nini. asali nini Nzuka pasteur Eric. Sérieux nyoso tumona kipana ye. Eric Moburu ndumba ya kusaka ngate ndumba ya mbali. Blessing to kutane blessing azodila mama azotangisa maya mesu. Papa mwana na binelo kwa sadenga. Mama mwana sadi nini? Bado lagi na butu, ndio bali wana. Mama na katikati ya butu di marqué mubadi na mbetu azalite. Alugi bima na salon. Tando papa azosambila, ngabi na compagnie ye na prière tout sambila. Eric Maluvanga na si yadra. Mama tali lubi Maluvanga ngo avimba kakuma kamunene azo ninga naka ye moku toni. Duka Eric mutaza mama bende drabo regardez le pasteur Eric. Regardez Maluvanga. Mama lubi emotion kamata ye akukata usali lokte na minute Maluvanga kuna biazadi du société. Ni pasteur. Biloko na yuko nga pa pasteur nani wana yibiseka yo. Ndengi moku vraiment Maluvanga mwana yo tuyibite azopuna te. Ba pasteur ba pagano. Finalement il est la délivrance de ko pas nani bandiko na ngai. Nani penda ya Maluvanga. Il faut binda 14 pasteurs bauti Nigeria, 12 pasteurs bauti États-Unis, 30 bauti ata Cameroun, 60 yebiso moku aw. Pour moi na wana ra milimo wani bimaya. Mwana zana kabugite? Siko Maluvanga za nini nzambe na nzambe to sala nini nzambe mwana. Mwani ne changera te vraiment nini yango eza na mwana oyo abala mabe na bandako ya bato mabe finalement kende wapi nzambe na ngai siko nazo yibate ukanza Maluvanga soka so leka kaka mipepe ya mibadi soki kamati ye kaka babandu landa ye so nazo yibate mwana nzambe asunga abatira ye kaka mobile lekaka te donc mobile so amonika Maluvanga fa lukaka abimaka na Maluvanga ezaka nini Maluvanga ndenge zo nga sokuna za tata na yite mbele tangu so make up inga sokuna za tata na yide pa azopona te mwana ya ndenge nini mwana nzambe upia miso nani yango kalumba na kuloba siko libete ka miso karapo luba upia miso nani yango wakute wapi nakobima lisusu te po ngai okomi ngai yango mingi soki nauti mosala na bongami nalingi na bima ifo yo mpe yobongama obima sekwasa yoka singa na okende wapi nokelanga epai te nakeka nazwi biloko na boutique yana kuna nazongi nanga eza prompt te okokende yango te mamso osala ko ezala te shoko boni boye soka kende nakendela nazonga na ndako to yo oya ndokenda kusolo oyo okutanga te nakima nakenda awa bakolingi na tikela yo ta eza mpona bongo yoka ngai moto ayemba yango musicien ya mboka na Congo aloba yango mwasi batela ye ke basoki otikili ye ta bakopasola bazwa na pampa banozala wana okende wapi noke wapi natikela yo ta bapasola bao nakotikela yo ta te mwasi koli sere koli akende boyo zala naye azonga nsima zala naye akende liboso zala naye akende wenze landela ye nawenze nakolandela ye ser nanga moko pixer na mwa kitoko Maluvanga mwa samvinga bonjour papa non d'abord okota obeta porte te non okota directement obanda masolo après okomprendre qu'il faut pesa moto mbote d'abord non
D'abord ozali nani? Leki ya Marlene. Leki ya Marlene. Yo ozali moyibi. Ngai na yebi bandeko na ye nyonso. Choco. Yo. Pardon, papa. Au moins la fille, on connaît qui est dans le salon. Wa benga kana bakata. Oui, bébé, naza boyeboye. Eza ye kombo na ende maluva oto salam soto kenda tsepa na bango bo maluva onde. Ah. Ngai papa. Yonde maluva. Ngai papa. Ah. Okay. Maluvanga. Ah, maluvanga. Ok, c'est bon. Mais il faut zana na kimia. Hein? Courage na inga yango te kimia. Na fanda? Non, fanda nayo. Yaki deja na tout. Mulunge eh? Bandi atesa ki. Oh. Mama. Siko yo olingi osomelanga. Papa na ndenge mabeta tamboli moi. Non. Soki tata nayo ayebisa yo ndenge ya kuzala te ke banayo. Bolingisi papa. Okay. Non na solola na mutu tout droit. Ya Marlene. Oui, maluva chérie na nga motema. Ya na nga bolingo. Ya. Omona aka boleki noza ko fa. Min susu. Ah. Ba problème na ndako na makasi. Fana ya bubanda ndobi. Sikofiki pesa na kenda ki pona lala kuna nkonda kwa mazaki te. Akisko retard ba 22h. Donc ayena butu to solo lisko to komeda ba 23h mwena ya buba kuluna. Esa bedo na lala ku. So pesa na lala ki konso malonga te. Ya bangungi ba swing. Atuka bangungi ba zaba ndako ya. Ngungi swinga na bisa yo. Tala ndi basanga. Na souffrir na bisa na vite. Na ko souffrir te dans malaria volonté na ngate na ya na ngai bolingo ya na ngaki toko mwasa mbingo moni mwasa kumisi nzambi ya na ngati ya na mpanza mopanzi na nga pona yaka awa na senga na fa mo mikopula ta no préparer mo mbongo na muke na zo mastino mais na awa mo mikona na za awa ki ana za lezinga ata na tapio Maluvanga na kotandama vela pardon papa Maluvanga non je la nani ba pesi yo placité dit que ma oza uloba yango clairement ozawa donc ozali déjà c'est ça tezande na lobela ba ka bongo na banjunju pona mesana banjunju ani sala nga bien nga bien yo ozali moso amela gene ha asa isango na tiebo pona ka bien Maluvanga mamo esa mbali nga yango te bongo te non bongo te pardon Choco azonga mo férié poni bo te na lingi ngo te non asali en plus te non asolo la madame non azali kinanga c'est que yo mela pe bombe na kidiba pe lekana ngo kidiba so pe monani ata so za ngo siko to tanoka ana obeta ngo omite ya matia pesa ba idega ni mapite ko jambo ka pe kisayo non mama d'abord faut na solo la na komi baye bake na jui mopaya na ndako nanga akoba dakola la awa commune oui soki apesinga permission après yo banikola la pas de problème c'est ça na boyi yete na solo la pour soki problème leta ayeba ngai na zala kina moto sikona zero kende commune pour il a réponse ou bien na kende na bila milali la déjà na kitasa da position pardon vela omoni avokota obenganga na téléphone na boya ko yamba yo falo benganga pembeni oyebi finga te ya Marlene oyo vana ndako na fandela ko neti bo ofandela kyango lobi na fandela ko lobi ya on confirmer que mbena za mundele semeke ko solo lobi so ngani ngaba semeke bo so na semeke ko poser en tout cas pour mundele penda bien logique ngana za na za ndende moi je suis ndende na monika ba speaker kana sentir d'abord ozawa pona combien de jours nazozela kodi non kozela te ngai na pesi yo une semaine vanda nayo zala nayo mais makambo na kolia nayo epai nayo moko Irène,
Irène. Pardon, maman. Ngolo pongeza te Irène na ngai. Bane leki na Irène. Naye Irène. Soko kozongisa motema no sima Irène na ngai olimbisa ngai Irène. Ombate ngai moko kimi ezali te Irène. Telefone na ngai. Moyambaka ba insulte ya bato. Mutu sina kobenga. Akondana ka ngai. Polisamba na state abengi ngai enda console nga bi elolo ki pardon ezalaka te Irène na ngai se on a encore vivre te Irène se on a encore vivre te Irène na ngai Irène se on a encore vivre te bonjour papa Papa yo awe pa na ngai na masenyo bonjour na papa bonjour boti na ngai papa sima ya basanza ibele uvandi na yoso kuzana muntu malamu sima ya bêtise yo salaka udinga kolekisa ta poso mokute uye kusenga bodembi basanza ileke sima uye uya kusenga pardon uyambiye pourquoi papa bimala ya toko siko zongi pona nga po basi to aka misato bango semba ede ozo aki tikali ngai ameka bima boniko bongo saka ba famille batu po ani bimala yo mama pongeza te so yendi songo ni frère ni yo te vadu mu na yo ye c'est rien de revivre te papa okosi papa uyebi lo kusada ko soko tu lobeto podite yo plante bakukanga yo usakani na bana bashi ya famille moku yo mutu moku bimi na yo bimi na bolimbisa yo plante bolimbisa na ya mfute papa biso ba ko kine livrance na ote bima Irène papa et ton sima on nzoto pondo za peso eloko uzanga le tatu kusimba tena simba bima tela yo kubekisa mwana pasi na mutima ndokio yo kubekisa mwana pasi ile na kumana yena kimia tuvanda na yebia nzambi ya sunga ya pesa ya kimia suki beleo ya Yesu jo bekisa mwana pasi Irène c'est fini continue à pleurer continue ici de tika continue plein fort Irène tika budila plein fort on zo balse so sali la makasi J'aime la cour, hein? Ah, d'accord. Oh, mais malou. J'aime la cour. omoni ofuta ngai yango oyo na nde ndako na ngai okwa ndeko na ngai omoni ofuta ngai yango omoni lelo olala te shoko ngana toyoka na eboye elonde osali ngai mama lelo kolala na ndako na ngai te shoko lelo kolala ndako tozoyoka baluvanga ndako komsongo ya yo shoko tala yo mama pusa na boma yo mama lelo obima na ndako nango olala te yo zana olakisa yo keza ndako nango eza yo kotala ngai te nayebisa yo toluka place mosusu etali bwanda sikoyo bakangi ngai yo osepeli mama ndako te telema mwana njoto te boni bwe zela na male telema avanga ya bakeza yete eza yete mkabakela telema bima kende bima telema kende nayo bima kende ngamna yambaki yo awa shoko bima
Shoko. Na yoko ote. Omoni so lingaki nga yo boya kiena ndako ngani na yambaki. Oki olinge ndenge shoko nga na pesa kwa nini te. Oyi loko ya salito azana ngo. Oyi binga mna sokola e. Oyi biango. Shoko. Mbakuna. Ozeli mwasi ngai. Soki yote kinga yi moto akozwa gaya kozala te dodo kodo mwasi. Shoko moni ndeko senga babu kono bakala zeloko na chuba yo. Mwasi nanga yoka ngai. Na mboka na Kongo. Nasali na ndeko te. Nasali. Yo ozali ndeko nanga. Yoko mama nanga. Kosimba ngai. Nane ke simba e. Yo limbe sanga. Nane ke simba e. Ah, okotikala nani? Zali un peu bref pour nous que le match à sélection il 17 moment encore. Ça li sanga bana niso to ngiri o abeta ka bali so ngeke ta match. No, uza masa na ngai. Wa masa. Na yo luko pamba te. Na yo luko popa makambo ya maluvanga. Oyebi batire ma tozala na entre ngana yo. Tant na lobi que tozala na on ça dit pas na ngana na considérer ka elle susute. Na zui conseil pa masa na nga andi menga fashinga bo avocat de la cour et baby mabika na mbonda pa ebisinga te Hervé Kina luka obo mamoto na masa wana. Yango monike na yeti shiro na luka yo. Master la fille maluvanga nga kota biso mibale rankine pour rien. Donc moi si mo ba capable sa vie na biso. Tu peux imaginer ce tous allait ba colonel biso mibale to to batiment boto bundaka to si mana milangi. Là so to ngoto to si retrouver na ba cicatrice na ba face de kola moi si wana. Mais là mo so pe moi si mo biso mibale to bala te. Donc ngai vraiment na ye relation ya lisusu te. Na yebite yo so za relation na ye. Mais ce qu'on a en relation na ye frère na conseiller vraiment otika. Parce que mibali yo ngana moni na ye na bakoko ba papa ba yaya ba leki donc on senti pena que asa pena maluvanga solo kombo pena landiye donc esa conseil na peso ya conscience oyo na ko linga sko ozwande yango parce que ngana zongo dia bana kala ah bon yango moni tinyo yeli boso na biso na yambie na bopete na peso peta yoka moni basi loka maluvanga ba basi mo boye so tsena mutu lokola omitimo libulu okoti na kati sko obenga sko batu ba ka bwa ke loko sko zelu na muti odai kolanda maluvanga na peut-être bloqué belé petit mo boye ana mababe ezana ba fille mususu so zana bango omikangeli ba porte maluvanga na tsalo za copie jamais ate à $200 ko tsalo na te maluvanga nyoso ndoko sezeleka mabe. Donc moi c'est laquelle mami mais depuis ngana kabwana maluvanga nza masenga grâce na super relation et makasi ba pesanga misala les équipes on qui na il7 au ba masanga biteka c'est bisu yo faut ça na biso de sorte que ba mongo ni tout transport et les gars pas na yo au futa biso et ya pas délivrance mobimba yango wana mon cher na oyebisa yo na vie na ngai bofira ngenge nakutani na ye via pesi ngai $500 apeti na ngaluka telo mosala na minto na salmolo na ngamo ekotela ngala mais libosondo za so na zwi mbongo dépense sur dépense mutema pasi na mona eka na mona pour que na dépenser mbongo wana yana nga bijou to fandi na ye yana nga singa Hervé so yotiki mwana otenga na to sula susuti yango ni que na décision na tiki maluvanga la tiki na ziba conseil lo kaba ba vena ngalo moto business clovis et singa petit na ngaba simsuba so kolanda ka Bon, papa. Oui, papa. C'est toujours yoga. Premièrement, merci beaucoup pour votre accueil. Ça va bien. Pour être bref, je suis un serviteur de Dieu. Je suis pasteur de l'Assemblée chrétienne du Réveil. Vu que je suis serviteur, je suis elle m'a beaucoup impressionné. Pour que le ministère ait se stabiliser dans ce sens. Et voilà, je suis précipité, tout le monde a famille. Je suis pour que mettre fin à la Mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est ce comme Mobutu akimaka mboka libona motema bien reconnaissant nombo de pesa lumumba mboka nini président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini c'est
c'est comme Mobutu, Akimaka Moka. Il fallait le moté, m'a bien reconnaissant. Le monde de Pessa Lumumba. RDC Loka, ma casse, mais tout n'angou la bola na beto. Mais yimba, ninga, bola, le Kumu ya Congo na beto. Le pays ne marche pas, peuple congolais te bénélit. Y'a coucou n'a pas son coyer, bananae, copé, c'est notre lit. Ça m'adresse le cœur devant, notre pays n'est pas évolué. Je garde espoir qu'un jour la souffrance de Congo va diminuer. Mais ça l'a ésaté, mais comment veux-tu que le pays soit émergent? Ben je n'ai belé, ben t'es qui l'a cité à cause de manque d'argent. Mais sous Maïele et